Na chambre mosusu ya oyo nasalaka bemission tawa esika nasala bemission makelele ile barabara mwana mfala Tipo, Bonsoir. bonsoir. nalobe fali ateka te etali biso mpenza ya nini mbongo yango ya kozwa kuna akopesa yo atombola lokuma mboka. oui makambo ya balokuma na botika yango ti boya wana bimotion moko bapambala ezanga ti lokuma yango bakotumbola yango combien de fois basi batumbola yango epa bapapa bemba baluwambo banini tokende nango mboka ebonga yo ozotombola na polémique yo ozotombola na voix normal totika makambo kotumbola mboka ese etombwa makala mabulu kaka ebongaka pe te donc totika mwana yo okendaka kini yo okendaka kini yo bon wana sikoyo badeba mosusu eloko nga na nina eza deba moko parce que soki okendaka kini or deba mwana mai ateka te etali biso na nini vraiment etali biso ko polémique moko pamba po tocritique asali 2 mois 3 mois nana asali soldat out te ayani kamurana tie 3 fois date nini asateki soldat out Maître Games asala ngo na 8 mois, Bouba asala ngo na 7 mois, Fallait asala ngo na 1 mois. nakasizeya badeba Ils ont un morceau là, tout sur l'aide. me makambo ya kotuna ateki te etundi te soldat out po soldat out mema biso wapi Tout sur l'aide. Il y a toujours des débats sur la radio. non mais bafaux débat tokola to avance tosala deti debani makambo eza ebele papa baleopana bazobeta kuna bandeko na biso tofélicité bango tozela bango dimanche tofélicité bango ne badebe eza ebele mais sikoyo tokangami kaka wana fali asali actualité eza fali te bon mpo na yo wario oui nga na wario te mpona bato nyonso bakongolais nyonso non, il ne faut pas mélanger les choses, mon frère. eza mpona bakongolais nyonso wana mpona congolais nyonso te obeta libana Mpona bakongolais nyonso te non jamais mpona bon nga na fanatique ya nini il respectaka fali comme frère africain comme frère congolais c'est tout oyeba me nga na fanatique na ye te ils ont nir afrique boya fanatique na yalita bembo nga na kozala fanatique ya individu te papa yo oza fanatique ya rando kasi nakozala na leader ya rando me na fanatique ya rando te siko oyo fale osala na oyo osala nga na préféré na c'est ton choix voilà tika choix na nga siko na félicité mwana mboka parce que ngo na oloba yo otuninga question na est-ce que asali sold out oui ou non c'était en question il faut vérifier oui parce que nakoloba ma n'importe quoi non mais on vérifie nous le producteur déjà nous tué celle-là est-ce qu'on a oloba makambo ya lokuta oyo nga nayebi te oyo oyebi te que toute l'action du producteur a été c'est défensivement à tuer mais papa sikoyo problème na oyo eza wapi kaka question nabi problème bonga nayebi kati wana isa fixe yo moto okoloba koyebi parce que oza na information non yo répondre na place na ye te ya boyi na yo répondre ka question na nga na pose yo te yo nde tembeti félicité ngai bato mosusu kotuni banga koraconte yo bahistoire moko avefiata te akoloba non nano ateki te bayokoza uswa te wi asa ateki nyonso maza na information ya vrai te ifo nalandi live moko oyebi na seki fo type moko abi babie na bino eza nde mo te na kambo na nani na damiso parla alingaka alobani il fallait en TK à 63 euros de 404. Par contre, on TK à des 39 euros à 100 et quelques. Qui veut dire que comptabilité a fallu la plus double fois qu'il y a bango. Elle est plus chère. Qui veut dire que si on a 100 t-shirts au TK, on a 30 euros. Alors, on a 100 t-shirts, on a TK à 100 euros. Alors, au TK, yo TK bango. C'est que c'est. On a sur le TK, on a un moment, on a côté un bon collègue. Producteur et tout le monde. omoni système aya ake nango ya système commercial abeti yango bien liquide commercial omoni mutu ya koteka 3 lipa na moins cher na mutu ya koteka lipa moko na cher omona ke mutu ya koteka 3 lipa na mwa prix moko apete ala toujours mbongo ebe
Pendant 3 jours, oui. Oui. Le système commercial, il y a bêti. Ce qui est selon on a évité combien de camarades azotek. On a dit ce qui est bon. On a évité combien de billets, combien. Un jour, moi, quand il fallait côté plus. 3 jours, il y a côté plus. C'est un simple. Mais on a un Kofi, mais on a une polémique. Kofi, ils ont d'autres Kofi, il a dit lui-même. Alors, on a une émission, c'est quoi? Mais si on a une polémique. Kofi, on a une polémique, c'est l'erreur. Il doit retourner dans le bas. Kofi, on a une c'est normal. Stratégie. Moi, souhaité qui na stade de France, il a bien data venae. Moi, personnellement, on a maintenant n'engue na hôtel avec interview avec na compagnie qui vient na stratégie. On va encourager les malades. Stratégie. basepena réussite baninga te baza bavie nde bamaster oyo amoni yo ozoprogresse akoma otshela oyo bakala komolobaki oya poto na monga mwasi omoni peu importe polémique ya baartiste bafere bafali omoni même lelo nani fere egola tie stade de France bandi atie parc des princes congolais toloba mpe tozalaka na discours congolais biso baoyo tozala nete tozala même discours bosoutenir artiste kofi baza na esprit wana te kofi aza soki bwana relation bien otetela soki ngana otetela tobebani nakoluka moto mosusu naswane ngoma otake yo soki na moto wana tobebani nazongeli otetelake otetela moto nanga depuis tobanda kala wana ya faux système il faut oyebisaka bato vérité kofi aza légende aza moto ya monene aza moto ya nkete baolinga nde oyebisa vérité te zala pardon conférence de presse toke na logique album eza ya yeta album eza ya simbi atika simbi eza la promotion alobi yem vision eza ya artiste yem yana ya simbi yem ta yembi mais soki olandi album wana ondenge eza nango album ya Koffi Olomide koza bantu wana eza mwasi na ye soki mwasi tika na ndako avanda mwasi na ye aza na droit ya kosala ki ce soit vanda wana choix na ye moko libosa presse signala mwasi akofete libosa presse tozala mwa compréhension entre biso tosola tozala baréaliste tolongola nano nga nalingaka wenge nga nalingaka quartier la te nga alinga fali oza bongo nga nalobi na fanatique ya individu te nalobi oza nayebi ke oyolinga no miziki te yo misala bakintoni na ndenge mabe te tolongola no sentiment ezondire yo wamasalanga oproduire ngo eza te yo baolobelanga makambo nyonso oyebi motema nanga te na mosusu nanga na vision na mosusu nanga na eloko mo question mo bakoki otunanga yo kasi sinda yebi oloba te kamema mpe na bagage sinda yebi koloba mpe mo patika s'exprimer conférence de presse oyebi koma na bajournal en tout cas bo excuse nga bachroniqueur tuna monaki wana do nayebi te bango na pire esprit bakenda na bango kaka bazwi mwa bambongo na bango badekese na bango ba 300 tie na poche apaye caribas mais na logique papa nga soki na muta presse obenga conférence de presse asindi kesindi aloba te papa na temi na kei bien sûr en vérité très bien c'est clair natuyemi vraiment na kei wana boobebisa manque à respect comment artiste ayembi asali album na ye efa présenter album na ye a s'exprimer bapose baquestion biso tozelaka yango tomoni yango te toloba te o mwasi na ye so mwasi navanga na ndako te oyo osani na terrain azolembisa biso Koffi alembisa biso na makambo mosusu asala yokanisi Koffi soki atie rigueur a mwasi na ye yokanisi soki fini asali conférence d'espace bapose baquestion après moto ayibi akomi mwasi na ye
Papa, biso toi na posa signer à s'exprimer, à expliquer, biso encore poser question, chanson. Moi, c'est pas. Obi que non homosexuel le beauté. Ils ont compris que toi ça côté qui moi si tu es côté ah. Moi na posa na toutes les questions. Mais Chico, vous étiez là. Conférence de presse voilà et baby. Et l'on na au milieu de que à l'autre que le fufu. Et l'on est dit que le lien fufu comme on est au que le lien ba loso ba sardi même que belé. Et changer originalité nango. Conférence de presse yo zo robeta masolo ba danseuse ba longwa kala. Aya na Camora via comme il est fan aya na Camora. Aya na Camora to tanga ba sandra li ba pejala. Il fallait donc Camora attendre quand on a façon à tirer ya kufa admis moi na muke. Toujours moi na muke na réflexion là un homme de 60 quelques, attaqué moi à 40 quelques. Il faut un détournement de fonds publics pour moi un million de millions. Moutaye que mon bimi, mon monsieur qui bimi fallait changer le 18 octobre. Pour le détournement de fonds publics, il y a 1 million. Le détournement de fonds publics, le tété là. Problème, il y a peut que si Kofi soit Stade de France que nous sommes en monde gouvernement. Et il y a le biboui. Non, il est pas sage. Peut-être qu'il n'y a pas gouvernement, le bec, non, il est pas sage de dire ça. C'est simple, tu comprends. C'est là pour que tu aies malobati. Tu respectes les gens. Voilà, président, on a un côté la logique qu'il y a qui est dans le donc, c'est toi qui vous a ça, la monnaie, kabaka, ça, la monnaie, pas dire que le gouvernement est à côté de million. Si on a un bateau, Robin Moudi, Fabrica, c'est pas pour le banni. Ah, on a pas quelqu'un qui joue à ce qui est dans le gouvernement. Dans ce sens-là. Mais là. Tant qu'il y a un contexte, tout le monde l'a fait rigola, tout le monde lit, oui, rançon, jibe, kofi, le midi, mikolo, tout le monde, on a si la rester. Chikoyo, bano nyonso batikali wana. Bapesa bango 1 million wana, o bapesi. Akebeta na stade de France atika ba. Est-ce que ba koka? Bonne question. C'est le problème, c'est ceux qui ont moto qui n'ont été mbongo na yote. Batubaya baya ti papa. Italien na. Est-ce qu'on comprend le lobby? Que l'ongoli ba vie wana. Le contexte nous a bien. Au poser question moi bien. Est-ce qu'on a reposé les sous questions, na rebandé l'esprit. Quand on a un contexte, on fait le média, mais qui peut expliquer, monsieur. Vous comprenez? Donc, jusqu'au long lié, peut confiter, tu étais pas à la polémique, tu es au long. Bon, tu sais qu'un Robin au Mundibu, tu peux chercher 1 million, allez en bête à Stade de France. Est-ce qu'on t'a qu'à la bille? Tous en francs. Tu vas côté, mais moi, Mouké, comment est-ce qu'il a fallu? Bon, voilà, il y a un ligne à Ebsayo, il y a un taliso qui vie article comportement wana eza bien dit. Obi boso msa ba interview na ba kofi. Ba kofi ba banda ko la gouvernement sunga biso aso. Alobela ba droit d'auteur. Alobela makambo ebele ba sunga biso te. Tango ba sungi ndeko bino kutu ana ebite. Obi nana mona vamba bandeko na biso ba kongole ba moko. Ba soko miboma pour rien. Obi kutu fali botika fali azo mbongo wana. Là, c'est bien pour ouverture, il y a qui font la porte pour avoir c'est vraiment confus. Les choses que vous ne comprenez pas, Congolais, basa compte, tout le monde a 1 million. Des choses que Congolais, basa compte. Tout d'abord, sortie médiatique, et puis le schéma a créé une association Kumbongo ekota kuna na stala tricage non il fange toujours banda lungwa toujours donc détournement moko donc muyibi intelligent ba muyibi ono bazakani ki ba caméra donc deuxième caméra c'est fali poupa la lobby c'est comme là papa tu discuter ba ndule te to même de linga polémique to solo là kaka tika ngaka sina na sisa mba comme na mama fali siko ayebi na ndinga ke ba muyibi ono bazaka 13 itelo net ba caméra a créé tout d'abord moi ONG naie alors mongo ekoti kuna wana siko ya koloba ke non na mona ki ngoti me ekota ki kuna mais ye mutawa mukuzi ya bor wana donc pour batonde ba ya kubisa bambongo na fali mutako décider que non 500 balo yeki na papa mama ya Kivu ye mutako diriger ngo tu makamwana ndisiko ba congolais ba boy troisième chose pour na chiter c'est que ceux qui bazo sala mpona fali il faut pas sala mpona ready pour Félix Oisé quoi faut ne nose pas pour noter bilongi moko bo c'est ça même tout le monde est en contre que fallait 1 million c'est que c'est un vélo rapide hein
omoni mbongo action mbongo esikani balobi ke ekene na fond ya fondation ya Fali to balobi ekene na banque ya Fali toza badule toza la sage intellectuel na tiango awa totanga esika nini bakomi ke mbongo oyo ezokende maboko ya Fali soki moto ana document lelo kongola na document prouvenga ke mbongo oyo ekende maboko ya Fali to na fondation ya Fali moi je peux n'olobelation makambo te. Si vous avez un match, si tu as des preuves, on est dans l'accès de nos preuves, où les cas qui vont être il y a un problème. L'accès à côté, c'est pour papier, que oh, mon autobiographie, oh, ils ont bien fait. Bon, au moins, nous avons besoin l'artiste, il faut avoir conscience. L'artiste n'a besoin d'avoir conscience, il faut avoir conscience. C'est ma bête. Et puis pour nous, ce qui est vraiment, bon, il s'agit qui pour aider Fali. Fali l'artiste va se faire. Et puis quand on est bon, ça va dater. Il n'y a comme procéder dans bon bon comme ça bon. On va aider bon bon on va partager. Parce que bon on attend aux obima. Déjà bon on attend aux obima. Ils ont aidé Bino déjà producteur sur ma caméra partage mais ils ont aidé Tom sur ma caméra sur au EDP artiste va travailler au foot à bon bon. Je connais rien le baboy. Parce que les artistes congolais va les là pour notre droit d'auteur là. Maintenant banda musique avec un monde côté na Congo qui est dans le ministère qui dit na nini na côté ministère qui dit balela ba droit na bango. Congo ezate. Mbongo moko bima pour la musique. Et ça, le projet, moi, ça, pour la musique, bah, milieu bima. Bon, on est kenda. On a tout niveau, Kabila, les pères. Après ça, bah, 2 millions. Moi, je suis instrument, bah, ça, bah, ton studio. Bah, il va kabola, moi, paye ça, mon boulot. Mon maison. Même système. Vous comprenez, il y a un moment, la ça va se pauvre parce que, bah, on a vision, on est. Vous comprenez que vous avez un concert à Minene, vous avez un salle, les gens musique de M. Zomi, ou à Tchabeti Nandingene, ou à Beti Nandingene. Vous avez combattre les Konabino. Comment on va combattre? Nous ne pouvons pas comme on va combattre. Vous avez mis musique. Là, nous avons combattu la preuve, là, que ça va en preuve. C'est là qu'on répondrait parce qu'il y a la musique, la culture, dans un côté art. On comprend beaucoup la mission de bien la passe. On comprend beaucoup la mission de bien la passe, on a posé beaucoup la mission de bon. Et ça, dans le bateau, bon, et ta image en beaucoup. Net, il est là, il faut vérité. L'image, il est là dans le football. Nous avons ta image locale, la chanson même batée. Dans le football. Comment il va tout ça va ça va titre moi ambassadeur à jeunesse. Va ça ta titre moi boneti va fallu on va ça va boneti ba ambassadeur à culture. On défend la culture. Il fallu on va mériter ma bébélé. Mais le coup là tout ça le monde moi boso bo pese il faut que ça la boy. Oh boy ça donc boso pour ma baninga. Obi force ya fali et qu'on peut ça peut baninga mususu force va travailler. Pour l'obi basa la paix qu'on les Fali. Oui, Fali, les lobes encore comme c'est au petit tolo Fali. Mais mon tomoso sera bossé dit. Quand ici, maïe la apprendre, qu'il fallait qu'il n'ait pas de bout. Pour y a pas seul matambu, qu'on les capé fallait bêter sur des stades de France. Est-ce ça possible? Pourquoi Congolais ça m'a recherche, Congolais l'ingé qu'on apprendre té. Congolais ça m'a tout du jour. Pesanga la lia lelo, lamba lelo, buka lelo, c'est fini. L'artiste ne meurt jamais. Evre Zali. Zala na ba producteur à Malamu, Zala na ba manager à Malamu, Zala na nini, na maison de disques moko ya bien, Zala na belle moko ya bien. Kondi marate kaka ba pesio 100 000, 800 millions sotia na pocho betindu l'été. Tala ba intérêt oyo ko bote le lobby. Kene na malembe. C'est ça le problème congolais zo comprendre ti. Ndeko. Pourquoi na tika théâtre? Les raisons à la théâtre. On a commis pour ton avis dans ça théâtre, mais comment la première zone de la théâtre? Mais jour où na tourna na mindele na spectacle mindele.
baosinise nga bapapier badroit d'auteur na nga badroit nini boye bajournaliste à presse écrite bazalaki wana baopose nga baquestion frère basinise o papier droit d'image parce que banini bamédia ebele eyaka jour wana frère nga comprendre ke na Congo na Kinshasa toando osala baaventure opesi nga 200 balles otourne se nga 10 épisodes oyo oteki yango gagné On a sakani na succès. osakani na nga okomprendre artiste encore vivre na libanga te artiste encore vivre na mbongo te fa yembaka bato landa fale abimisa album moko aboka motu te aboka so 2 personnes comme ça c'est comme ça artiste fa vivre na œuvre na ye ozo comprendre frère nga nazalama côté a côté nga baartiste na biso tu nalingaka bango epuis natangaka te mpona nga naza baflatere o te baya baflatere nga soki namoni oyo asali eloko mabe na koloba na kokumisa so mpe critique na critiquer je suis libre mais problème na biso eza tozo comprendre te ke baartiste wana bakotisa trop babénéficia te voire même aujourd'hui soki tokei na côté sport côté football bajoueur na biso DSMP match ya vita imana esalaka biso plein te kota match ya vita imanoleli biso toyeba bajoueur koto biscotte azo renie koto room azo renie koto bapiano ata bambia vanga à l'époque kota match ya vita imana dragon succès mais leli eza bongo te frère leli eza bongo te ola kozwa mbongo wana bopesa baclub bozongela football na biso ndenge ezalaki ya bapremière division ndenge ezalaki bazotrie bajoueur bokozwa mbongo bokopesa Barcelone mais bopesa bato ya mboka na bino c'est pareil botali ke mwana mboka azosala eloko abe tosoutenir ye boko namoni kongola komo olela tosoutenir miss moko zelona répondre moto papa soki batikeli na parole na kopesa esika nga nazwi information na oyo ke mboka ekotaki boye epuis bino bolinga na critiquer artiste mais awa toyei kocritiquer artiste ni kofinga artiste tondingana kutu na ondima na baevre na ye ke ye aza numéro 1 na ndenge ya commercial na ndenge mpena ya visibilité na Congo moto aleki fali aza te mais bino bafana pamba neti yo moto ozokoma wana nde bapesanga kanda kelere moko na finga artiste likolo na yo mpona pesa okanda omona mais kasi ongo azoloba nano ti pourquoi bozalaka agité boye moteleki fanda kuti soki tozoloba makambo ya boye epuis mesi nako makambo na ndoloba makambo bien bobongisi boloba